deuxième zone de face na Lubumbashi. Likambo na biso ezali boye awa biso soda za na politique ya mboka te mais tozali na droit soda za na droit na devoir na ye. Nasali inane na futa makambongo te mais nazo servir pays. Naza pe original ya Lubumbashi te. Siko bino leta bakonzi ya mboka bozo raisonner nini mpona deuxième zone basoda bazwa kambongo te. Tokolia nini? Tokende koiba ou bien tokende wapi? Bozo la biso solution va faite to futa mape inane. Nazali sur place bakomenga mokanda désertion. Ezali bazo sande politique pour décourager basoda. Biso nde basoda manœuvre tokende wapi? Lelo eza mu colonie. Lelo ezali mercredi. Lelo ezali lundi. Touti na parade tozo tuna soda azana droit na devoir na ye. Lundi le 40e. Tozala kana salaire te, tozali nde na RCA ration na argent. Ngana za sur place okomenga désertion. Pona kima na kende wapi? Mboka eza ya biso toye ko servir nation. Mboka na ye ko servir pays na ngana, o servir moto te. Lelo toza ozo la biso solution ya mbongo na kati ya zone de défense. Lelo toza futa bato oyo bafuta makate. Po biso pe tozwa courage na ko sa musala na futa makate. Lelo toza le 4. Soda za na politique ya mboka te mais soda za na droit na devoir na ye. Devoir na bino ya mboka na zo sala. Na kenda ka garde na sala ka parade na kenda bitumba. Boya ko futa biso ba mbongo na biso oyo bakomeli biso ba désertion na zone de défense. Pona ko luka ko tshela mokonza mboka poso habitabi. Soda bozo ko tsa biso ba soda manœuvre na politique. Est-ce que biso toza na politique ou bien ngana za mobatela mboka? Nazo futa matin naza kazerne na mboka o lete meminga na mboka Lubumbashi pona service mais nazo futa matin na kolia nini?